Les amis TV abisso mokoe. Les amis TV abisso mokoe. Image qualité ndeboye. Les amis TV abisso mokoe. Image kitoko ndeboye. Les amis TV abisso mokoe. Image ezangali kwanza. Les amis TV abisso mokoe. Botala ba film botala onyo. Les amis TV abisso mokoe. Bofinga batonga botonga. Les amis TV abisso mokoe. Image qualité sans boye. Les amis TV abisso mokoe. Le banda boni. Yo fina les amis. Les amis sita kitoko. Ils ont une image de qualité. Image ezanga likwanza. Le banda boni. Yo fina les amis. Les amis sita kitoko. Ils ont une image de qualité. Image ezanga likwanza. Les amis TV abisso mokoe. 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 Babi papi mokoto. Président Eli. Bon, de Matongé. Master Nangai, Master Célestino. Yo yebina lela au fort mon ami. Maman la site. Monde entier. Mama Sika Yangoyo. Les amis TV. Papi mokoto. Sur le moteur à théâtre. Artiste, musicien, politique, sport, les amis TV, ça polémique. Papi Mokoto, Taraye, président Eli, il y a Banama Tongé, Banama Tongé, sauf Banama Tongé, tu es bien, sauf Banama Tongé, sauf Roya, sauf Bonozo, moi Banama Tongé, solo, oui, Papi Mokoto, Bissotou, Tarayango. De besoin, Olobani. Papi Mokoto, les amis TV, là on image qualité qui togo. Nabise makambo zawana yende makambo. Oyo sita kitoko ndeboye. Les amis TV abisso mokoe. Sita image ndeboye. Les amis TV abisso mokoe. Image qualité sans boye. Les amis TV abisso mokoe. Balobi fait abisso Louis Mboulik. Bon, Louis Mboulik. Total Raming na bala nandaku les amis TV quoi. Et toi Samuel les cas pour nos pèse les amis TV. Bon, yo bika masolo nenge za. Oyo sita kitoko ndeboye. Les amis TV abisso mokoe. Wa babi si tezaka moko les amis TV quoi. Babi biso tout papi luwa ou babi to zalana to s'abonner babi ne sape pas. Biso tout dozana na si tezam moko. Est-ce que ba siti na bango to sepela kanango? Ninango. Babi si tezam moko. Si tezam moko kaka. Si tezam moko. Ba siti na bango to sepela kanango? Ninango. Biso to bonaka siti moko mes amis TV. Venanga yo abora pour. Ya Naloba. Sakola. Panza. Est-ce que la carte mondo en Afrique aussi tu n'y peux pas la Les amis TV. Ma fille a bâton à Bakanga Pamba. Si tu n'y peux pas la rango. Les amis TV. Oyo sita kitoko ndeboye. Les amis TV abisso mokoe. Image qualité sans boye. Les amis TV abisso mokoe. Bafinga batonga biso c'est les amis TV abisso mokoe. Bote bonjour na balandi na biso ya les amis TV les rendez-vous est là kaka ndenge to mesana ko ela bino ba news to mesana ko memela bino o ezaba information o ezali ba série télévisée o ezali ba gag na chaîne na bino les amis TV kaka ndina lubaka nulle part ailleurs na les amis TV vous s'abonner et ça la vraiment ba bien chaîne ya kolanda nde yangoyo na les amis TV Bokozwango et si comme souté kaka na les amis TV. Merci à toi mon boss Papi Mokoto depuis France président Matongi Zalayo. Merci à toi aussi Dimitri Bongania mon toi Simbi Caméra Bilili Tangozo Kabason Kitoko grâce à Dimitri Bongania. Merci à toi Pierrot Malanda mon konja bateuriste na kacha Bruxelles. Les rendez-vous est là kaka ndenge to mesana ko ela bino ya sika lelo to yambele bino nani artiste Sam Juste artiste Oyo as artiste comédien et puis musicien donc yeyo lelo to yambeli bino azana ekoloba et to kopanzanteke elongo na ye. Bonjour Sam. Bonjour maman. Bonne santé. Santé kitoko na ngolo nzambe kando zo mona.
Vraiment. Na moni kaka Sam boni makambo ezokende ndenge nini? Ah makambo kitoko. To préparer ka album maxi single nanga ona oyembela nzambe na okumisa nzambe na makambo ebela osalela ngai. Biso to boya kisi to simba kisi te to kenda na succès ya nzambe molo molo. Bon makambo ezotambola bien puis ba film nanga ocho bimasika. Wana nyeso to kolobela ngo kaka. Ba CD yaki bo nyoso za Kinshasa de c'est bon. Ok, merci Sam, Giz. Merci vraiment. Merci à toi, Vanette Bindanda Landoubou Sabone, Liliane Mamana Mathéo Nakatia Wezenbeck, Balobi, Service Traiteur Héros Africa, ya Papa Nginama ou depuis France. Pourquoi à Rolik, Mbongo et Rosette Mbongo, ben ya Papa Luc Louis Mbou vraiment, Asimbi Masolo na Istanbul, Bozalabino, Fezaradia Boumouasiki qu'on a kati ya Belgique, vous s'abonner et belé dans les amis TV tant que vous avez besoin chaque jour. En tout cas, vous encourager nga marakujana kende lisusu liboso na les rendez-vous est là mingi mingi botu nanga ceux qui boyebité Sam. Oui, maman. Pourquoi bino artiste, comédien, musicien bino nyoso bokomika na politique ni nezo simbate na bino bokoti na makambo ya politique? Mère, moi, je suis allé à l'émission, ils ont premièrement un politicien. Na kota en politique. Ba kota parce que ba na ba position ba côté les politiques. Mingi bitumba na internet et pas na bino po batu yakuna ya ngambo ba yakuna ba colonel na nde balanda bino mingi ba assassin. Ba colonel wa balanda biso mingi ba colonel ya pototi. Ana Kinshasa to za ba colonel. Kuna pe bozan ba colonel na bino poto balanda bino mingi. Oh. Na ba assassin ya culture congolaise. Bango ne mingi na yeli bango na émission na bino ya ba to poto. Parce que soki na bandi oleka même na ba chaîne na biso ya Kinshasa wa information ekendete mingi fona na internet pour information ekende tout droit bi. C'est un peu ça. Oh Sam, pourquoi est-ce que vous avez une lutte oyo ba combattant bazo telemela pour na changer régime oyakala en place? Ko benga bango ba combattant te. Benga bango ba colonel. On a benga ba colonel point. Baza ba combattant parce que bango bazo bunda kuna na ngambo wana to benga bango ba combattant papa. Maman et pas nga baza ba combattant te ba ce sont des assassins de la culture. Bana classe bana classe bakomo bango kende école parce que ba colonel ba voyi moko ba assassin moko baza ko lever bango pe ba ndenge moko to ba to na ndenge moko ya mabe soit disant ba okosa ma politique ba lo ba vérité za politique te mère ya politique te eza que bazana ba compte rendre na bango na ba vie na biso na mususu alors ba okota ngo neti makama politique ya politique te. Laissez la politique aux politiciens. Les politiciens vont rouler des balingi et par côté c'est un monde d'art. Yaya, ngana politicien égal à combien? Ngana na abo ngasam, ngana cabinet égal à combien? Oh, nga sogina Martefa est égal à combien? Ngaza naza artiste. So to coopérer na ba via nezaka to coopérer que wara mwana biso congolais to bande ko na biso poto ba colonel wana ba assassin. Bazo assassiner monde na biso a maman soki nazolo ba boye esanga passe jusqu'à maintenant ba olobela ngona position tout ba comprendre te ba comprendre ka te ba ochaka mutu mangongi kiteti ba kanisa ba congolais oyo bazana Kinshasa nde ba congolais alors que toi ba congolais belé Youssoufa c'est un congolais ba pekisa beta musique maître Gimsa congolais ba pekisa beta musique na France. Basé belé ba yiro le coq ba bimi belé ba pekisa bango ba beta musique sont des congolais. Parce que yé azobeta musique na normal azobeta musique ya politique té o ayembela mkonti moko boye ayembela soi-disant homme politique moko boye kumisa tout non. Ya azoyeba musique na normal ndeni ba opekisa yi. Maman, merci pour la question notuni. Batunyo son na Congo ne ba yembela ba politicien. Babi presque la majorité. Presque la majorité. Batunyo surtout te. Bila embela kana opposition. Oh, msusu akima kenda poto Marie Paula embela kana côté opposition. Ba misenyo surtout te. Même na France a au président Chobi Macron.
ngana landa suka nango tamba ok na podium ce sont des artistes musiciens de bazali qui le colo podium ba obeta musique ya coopération ba ya ba luka mwa kwanga na bango nde ba okotsa ba ya ezama ka mwa musique te bana barankin na bango ya CCCC barankin ndeti nini bazala ngo ya CCC bango ba yebi ba bomba parce que ba faufiler dans sa politique c'est pas la politique maman ça pourquoi bino ba artiste boza facile à corrompre toujours o ba postuler au monde ba mingi bazana ngambu ya majorité o bazana na ngambu ya opposition baza mukie pourquoi bino ba artiste boza facile à corrompre mère c'est que zolanda bien de nazolanda bien nazaka ana RDC toujours mona bien majorité ba musicien oui ba cause appelle ngambu wana mtamsu pour ba coopérer mingi ba postuler ti we ranson aza toujours na ngambu ya majorité mtamsu a coopérer na ba ya majorité bien. Donc, c'est pas parce qu'ils sont de majorité de Babatumabé. Non, coopération est bien. L'exis légal, c'est un rappeur congolais. Mon père a yoga remakasi, ayemba trop makamamboka. Ayembi na compte, il y a opposition. Bien habitué Jean Goubal, ane na compte Martin Fayou. Donc ça ne dit pas que parce que baza côté kuna nde sokindente. Naba Obaza en opposition, Naba Obaza El Nabiso, on est tous des Congolais. Donc, on a pu assassin, il y a culture congolaise, botika musique Nabiso et bêta normalement ba concert scénique, ba production scénique, ils ont un poto, makambo ils ont un normal botika bzoba. Artenance bolo bela artenance yangozo salama, devient le mutu atiki na ya ozi dauphin, ache pembeni. Mutu nyoso tuna mokilmera aluka tout jeune terrain na. Il y a un peu de intérêt à bomba moi ba héritage ne ba richesse ne ba nini il faut appuyer mutune même si on pouvoir na nini la servir on est en Afrique yangwana mais est égal te que ba pekisaka musique na biso e betate spectacle moko te ni à théâtre ni soki ya nini ezo betate ils en sens te. Merci Sam tozoko banayo les amis TV vraiment et si quand puis beaucoup joie bah série télévisée bah émission politique bah émission toutes sortes il y a bah émission et les kakakaka awa na les amis TV ming bo s'abonner mon boss c'est papi mon koto depuis France président Matongi Zala yo biso vraiment tout ça comme ça là bah lui pour notre nganda kuita jeta la notaire maçon et ta la capitale architecte tout ça on a les rendez-vous toujours dans les amis TV garçon plaisir bambo tebele Sam J yo olobi ke batika ba mission beta tout pourquoi bino ba artiste musicien congolais bozo kende ko panza ba foyer ya batu na poto ba kotika bino ndeni bobeta tandis que bozo kende kuna okoma boye ba yambio na ndaka batu obalukeli mwasi wana okomi makangu ya mwasi ya mkolo ndako na yambaki yo otie mwana na ezemi tout pourquoi voilà mère merci en tout cas. Dernièrement, le cas qui na émission ya net musuba fingaki bao bazanga maele ba fingaki mais bao bazaina maele ba pesa nganda mbo raison moi makambo lobby peut-être ba kuluner a poto na sa ya culture congolaise fa que ba loba ba bloco wana par rapport à bloco wana tonga to pesa bango réponse bo pesa na barando na bino na ba o basala bino mabe c'est la même chose te mer bayaka awa na Kinshasa combien de bana baso ya biso bato poto ba yana ba parfait na bango moins cher wana asimbisio kaka boy ba alali mwana batuti akimi kokima okima oyaka esute pa o prometer ka mabala combien soto bito tanga ba ranking ya bato poto na bato Kisasa est égal à combien na makamba musique congolaise mr barankine wana eza barankine na biso eza ki bo moto na biso mon ki bo moto na biso est égal à combien na culture congolaise américain a ba problème na ba américain ba français ba na problème na ba français biso ba congolais pe ba africain to ba problème na biso ya Afrique jamais américain ko pe sa culture na ebeta parce que ba na ba problème sérieux na mboko na bango c'est ça et biso ki lelo ba lobaka oh France ba bonga makamnyo tu fanda calme mais les sans-abri balinga bazalate bato balala libanda balinga bazalate ya to ba colonel to na ba shega kuna pe bana ba les sans-abri bato balala na ba balabala ba okufa malilia et bandi pe makasi ba okufa vous comprenez dernièrement na total en info awa ba déclarer pour carburant mati papa biso carburant et pas ba mo pe carburant mata ba déclarer ba impôt Nathalie mais biso en Congo air moto zala bien ba impôt bazana ba impôt mutauza $8,000 mais ekata na pena katika setwa mutauza $1,600 ekata na katika setwa ba pekisa culture na bango ebet
eza bakulunere wana omoni ka nde toya bakuluna bapetio bakuluna awa nde baya makenda bazalaka bafenea na Kinshasa bandoko kosala mosala te bakoma kuna bakomimona neti atie choko mosusu abando finga nga tala mwindu soki naka mwindu omoni état d'esprit ya mutu nde yaki bomoto eza teke parce que na mwindu donc na okoza na raisonnement ki bomoto te o eza raisonnement ki bomoto imagine toi bato ba raisonner ba kozo bolole moko mutu mo boye atanga te ayebi loko te afani na France soki combien de temps français ya pamba oyo azoye ba oloba te en plus bazo meme na plateau à TV5 soi-disant un combattant c'est un colonel ne connaît absolument rien tanga kombo na nani mais Boketu te ba commissaire président Boketu ba commissaire président ba colonel na bango ya poto mutu neti Boketu atanga te bazui na plateau TV5 français pa bazo ko s'exprimer te mais afani na poto ta ebele tata moko ayebisinga no yo zofinga Boketu aza responsable ye tango azofinga batata bato awa ayeteke batata ba responsable bazana bana oui ozana droit koloba makamno loba mais ozana droit finga te quand même Boketu fingi sa Congo na TV5 ya neti to bokola ba lettre moko boyende bakendaka na mboka wana ce sont déjà afanda kina no succès c'est mwanga makina esili akena poto dindi de susu chubu succès dindi alors pour abima bien abano finga ka batata bato vraiment bakoti complot bakoti ti na côté ya moi makambo église ne touchez pas mes oins bakomo boto la église abato na mboka mususu liko influence bato poto Afrique du Sud na yoka pasteur moko na ba vidéo ba yebse ko ya lisusu ate église so ya yo te comme nini escroquerie te mama eza ba biloko mususu za réalité bato poto ba osama be ya osakana te sont des colonels na lobite ke bango nyonso ba kuluna ba ombi ba obenga bango ba combattants sont des colonels assassins de la culture congolaise ba o tout fait qui culture congolaise ebimate vraiment vous comprenez mère yango wana. Ok, Samji, tozoko ba vraiment na yo nini oyo bombeli ba fine na film sika nini tonzembo nini soit album nini ozo bimisa tant qu'artiste comédien et puis musicien nini ozo bombeli ba fine na yo. Donc on a autre bimisa deux films à la fois. Bon, on a un artiste cinéaste, comédien, nyon surtout un musicien. Autre bimisa ba film na ngaya sika. Le Oza Nyota Agency. Wana eza agence na ngai qui est riche eza film autobimisi sika. Nani yango aza moziza plein makambo ebeleza na kati. Donc oza le malfaiteur. Oza le malfaiteur ya peka film ebimisi sika. Production ya FOP sokande zalaka na kati ya kid. Yana bakanisa bango ndeka babonga. Et bah ça m'a ramené alors que bah maman na ba escroc ba producteur musu ba utana ba mikilo na ba iba ibisa de image ba kima di bela et comment so bengue non je suis à Belgique so bengue non je suis en France et je suis à Hollande donc ba maman na ba fa ko ça renté alors que ba biloko ce n'est que rien biso to betiango dada et bimi e ko tapé na marché à Kinshasa bientôt peut to zo ba contact musu e ko na France na ba hein ba Congolo moi mutu esalaka bakuluna na ba assassin culture congolaise te nde na optine de la bango bloko. Ok, Samjis oyebani te okenda pe poto te obimisa ta film moko te esala succès bato te film o Samjim ta koma soit chanson ou soit album oyo ebeta ki succès monde entier o bat bayebeli yo ozo finga Boketu ozo finga ba combattant o bazana poto lit na yo eza pona nini tolingi toyeba parce que ofingaka l'autre fois totala ki na émission elekaki ofingi Boketu ofingi ba tout lit na yo eza nini papa tolingi toyeba mama ngana ofinga te landa langage nanga bien na biso des colonels ya auto to bon to traiter mutu kuluna kasa sa kuluna te ya tam to za ba kuluna ya ba titre na bango mutu nenga za na fingi ete. So no bi Boketu a bololé a que no se représenter biso na TV5 français azo a kokoloba te. Est-ce que na benge mto mayele ozo wele la koloba biloba loba en même temps ba benge na plateau France o loba makambo il faut loba et a chaîne internationale mais o koloba français te na benge mto mayele aza zoba
na fingi ete na lobi o yaza na loba identité ya mutu so na lobi les ancêtres de la culture congolaise Baya sont des coulonnaires. Moussa bango betaka ba musiciens so kindeni sont des coulonnaires. Ya même bêtise ba petit na biso basala na Kinshasa. Le même bêtise baya ba osala na Mikili. Vous comprenez? Nazo finga mutute, nana ta finga mutute. Nazo corriger écoute au finga ka batata batu awa. Ngape suna bando finga talaka au finga yo tala mutu mune so kinini ngwana. Ya ta yo moko. Siko yo lit no ezanini. Lit nangeza ke lelo to sala kilse olobi ke na yebani tete. Oui. Pour le moment na Kinshasa ba promotion makamnanga nde na osana olega na 3 chaînes à Kinshasa. Parce que Kinshasa mto bimisa batu. Yewe o ba o boyoka ba mise bele ba kina poto ba bima poto mela bango subu ba yoka na te Kinshasa nde bimisa batu. Poto ezora biso ka pona ba production scénique parce que ozana gloire na kin. Na poto te bokecho kenda wazaki quand même musicien banda koma kuna koma na colonel. Assassin à culture congolaise tellement succès zate akomota kesko ba o bazana succès na kin ba beta concert na poto te. O so andiza pona politique te. Macron, a ba musicien ba ka na plateau ne ba yembi c'est pas parce que bato balinga Macron te de ba ndo pekisa yo nde biso to en Afrique du Sud nde biso to en États-Unis yo ko yo meka ko beta musique ate parce que beta ki na podium Macron non isolate ya ki bo sensi na ko zanga maele so na lobi bongo na fingi te na ozolo ba o eza réalité ya vie ba ya bozo beta mabe ba colonel na biso poto bozo beta mabe ba assassin bozo boma culture congolaise musique art théâtre ba biloko na nyonso tout et mataka na ba production scénique liko ba podium momoni nguma na tozana nango ya kala ba viana ba oke na poto ba beta ba concert Afrique ba no mona biso danger et pour le moment to bamba na musique to mo ba ba Nigeria ba l'équipe biso mais faut dire ba zo bana baza elwana bobu ni sama biloko na combien de politiciens ba se ba mekio solana bango niet. Combien de musiciens bazoluka basona bango ba ya ba faire comprendre bango niet. Pona nini bazanga la bango mayele ah bazaka ba mama na ba fenea bandola la banda bando rêver poto bando sa le lokote bata poto mayele moi bata poto mke mayele baza bebele ba mama na ba escroc mama na mi biso ba na Kinshasa okoso na ba français belé a sente bana batu ba kimi bazongi mikili aya. Et ça c'est que tu uni bango te to lo ba o eza vérité botika musique congolaise ezonga na top des arcs. OK, merci Sam Gis. Nini oko ba fan na biso, il y a les amis TV, ba téléspectateurs na biso, il y a les amis TV ba ko retenir comme conseil. Comme conseil yaya. Somoli colonel ah to remonter mais la bango to zana député na biso moko postuler. Moi député na osenga viona Christian Ngelebea. Na osenga viona kende tina poto a réconcilier ba colonel po viana zo sangisaka ba colonel o koto moi bana barankina bengi bango apesi bango moral eloko ni bo fobo sa na vie neti bato wana ba colonel wana faut apesa bango moral eloko ni boko sa na vie so mona politicien moko congolais boto kene a tout court ya opposition auto ya gouvernement banda ba pekisa musique congolais so mona politicien moko congolais ke bonde bana poto non ba bana mboka ya culture na biso continue état bango te. Laissez la politique aux politiciens. Ce que vous avez déclaré droit non attaqué congolais loba. Mais si la musique congolaise est à la bien, culture congolaise est avancée, n'est pas avancée. Mais ababuzo babanamba colonel en bas salatin. Bobenga bango ba combattants, ils sont pas des combattants. Ils sont des colonels des assassins. Ba ne moko na batuna biso ba oboma ba ne na biso na beni. Le roi ba rwandais. Bango siko to na ebite nationalité to pesa bango a to benga batuma be ba rwandais. Bino photo ne ba bande wa ba rwandais. Ok, Samji, tu comme na suka ya émission na biso. Merci maman. Okoki koloba nini na balandi na yo, o bazolanda yo na balandi na biso ya les amis TV pesa moi liloba et numéro de téléphone, faut pesa numéro de téléphone parce que bato nyonso bana besoin ko benga yo, bo solola, bo bunda na bango soki boko yo kada ndenge pesa numéro de téléphone. Bamba numéro na ngana 5 millions. Benga été. Na appel WhatsApp ite no migo no la WhatsApp ite benganga na appel normal so ngope sanga réponse oluki numéro ya bonganya wana ndesi ko pona réponse olingi ko finga ya ka finga nga po l'autre femme sa finga nga za mwindu ye ko tune vrai colonel c'est l'état d'esprit cause la colonel za état d'esprit ya mutu eza pembete
basuki bachoko bocha na poto te bomeli bakisi bokomi bapembe so ningo ya Kinshasa ozo souffrir na poto oyo kosa bana kisaso lali bango tua ozongo kimi kosi bana bat na mabala wana ndeza vite kozala moto eza conscience ya bomoto ki bomoto eza na motu eza na batentirité eza na suki te nakotika lox nanga lokola soki bandi soki ndeni mais ki bomoto nanga eza yango nde ki bomoto. Ok, numéro de téléphone plus 243 numéro de téléphone plus 243 81 070 70 71 Dimitri Bonganya moi tant to to lo barabwe zoka ba image nanga o na salle ba production scénique na Kinshasa na o to salle ezoleka na TV leki sango ka ba extrait tamsu ba okanisa kinga na yo luka succès na bana poto na luka succès na bana poto te succès za na Kinshasa poto ba dinisa ba artiste a comprendre mais so na obuna makambo parce que na omona des vision lobby fona ke beta ba Zénith na ba Olympe na ba LC ce qu'on omona ba coulonnaire na ba assassin culture congolaise na mitso ba hotel mais faut télé mais la bango parce que tana biso ya pop to katsa ba L wana lobby ezaki ba producteur ba yo luka biso poto ke beta ba bloc côté na Sam au PC numéro de téléphone moi ba to pesa mbote bazali ba to pesa mbote plus na pesi honorable oyo au sangsa tous les colonnaires na PC délégation honorable Fozonga poto poaza mwana poto Christian Ngelebeya aza mwana poto ve zonga na nkuna kende ko conseiller ba colonnaire ndongo zo bongisa biso sasa kendo bongisa la biso ba colonnaire wana ba assassin wana batike la biso musique na biso ezonga ndenge zalaka théâtre na biso ezonga na poto ndezaka na ampleur pardon ve Christian Ngelebeya kende na nkuna to voter ah bien sûr mais zonga viana na voter talaka numéro neza 250 Christian Ngelebeya viana na voter na nko parce que a mona poto mais à découvrir na réponse à bien kopesanga yebisanga to discuter so zana o ngopesanga o soki ndeni nalobaki mabe benga na numéro sko ya bango tinda video ata na WhatsApp répondre nga normalement so makambo no lo beza mabe mais nga na yebi ke naza dale bon makambo no lo beza na nzela. Ok, merci Sam Gis. Si vraiment na balandi na biso les amis TV to yembele kibino Sam Gis Malanda mokonja ba touriste na kati ya Bruxelles, Dadi Manaka ya Ngandeko, Vanette Bindanda Landu na kati ya Belgique, pourquoi pas Patrick Etimi, grand joueur na kati ya France. Merci à toi sur la Ricardo Zouaou. Pourquoi pas à Anavita Air France Zalayo, Babi Trésor Tchassa, Maître Junior Madeda, les ressemblés de Litonge, pourquoi pas à Maître Junior Tambwe de Panama, gros bisous na bino nyonso, ndi tokutani mbala sima pona ba news ya kitoko ya malonga nyonso OCP Sabino. Merci à toi Dimitri Bonganya pona bilili, bye ndi tokutani mbala sima. Sam Gis soko kolo ba moi liloba pona chaîne na bino les amis TV. En tout cas les amis TV chaîne oyo biso édiqué mas. Donc ezo zo ba tuneti biso Oto ti dans les néants au ba benga biso 70 to luka succès pour bana poto ba okansa na luka succès tina te na luka succès pa bino te po boa loko te loko na luka ka botika culture congolaise et avancer en tout cas chez nous en tout cas bo se abonner belé oh bo enregistrer émission na ko enregistrer te ko bando kabolango na bluetooth sol ngota lango c'est activer na internet et ala ngo ko ka bango na bluetooth te prochaine on peut dépenser mbongo na ya mwana batu c'est abonner comme il faut. Bozo ba vidéo bo banjo panzana ngona bluetooth bo banjo pesa réponse c'est abonné ta la vidéo ye mwana batu pe aosa musala na pe kende boso merci makambo ya boto mona ngoka na meeting ya président makambo ya boto mona ngoka na meeting ya ministre makambo ya boto mona ngoka na meeting ya député mais boto est-ce que yekomelinga wapi ne les amis deux micros à la fois ni par ailleurs kaka awa ne les amis TV batu nyosho oyo bolingaka masolo ya kitoko batu nyosho bolingaka boyeba makambo ilekaka na kati ya mboka batu nyosho oyo bolingaka boyoka ba comédie ya solo ba divertissement ya solo batu nyosho oyo koseka sila bino batu nyosho ba mbuma ya koseka et comment kolo balobi nil par ailleurs kaka on a les amis TV nde makambo les amis TV nde makambo bolukanga kuna te bolukanga pe mupanjo te bolukanga pe likolo te ni kutu na se parce que na famille na kati ya les amis TV balobi bino nyoso bo s'abonner ko s'abonner ça ngoya ofele soko beti kaka les amis TV tenga ko bimisa yo na les amis ba image les amis o bwaki kaka mise na yo mupanzi okomona esika moko ba commande rouge s'abonner et ça nango ya ofele ozwi kaka musapi na yo
musape yo selaka makambo ebele wana musape yo kotinga na liso mpona kolongola bipoti musape yo oyebaka na kosala likambo oyo oyebeli ofinikaka na rouge wana tui ekobimisela yo ngonga soki oza moto ya katholike okoyeba kobosa na ngonga te soki oza moto ya missioni okoyeba kobosa na ngonga te ekobimisa ngonga moko wana ofini lisusu ngonga wana c'est-à-dire ekomela yo okeseke okomi na les amis wana kobanda koprofite na baproduit nyonso oyo les amis tv eyoki nga abonne-toi et nous allons s'abonner et nous abonnerons. Ceux qui s'abonnent, n'a pas single pas Nzambe. À s'abonner peut venir une boucle de bokonji à Lola. Mais ceux qui s'abonnent, Nzambe, nous single yo. Attends, quand le Lola, 10 jours de l'ifelo. Oyoka moto nenge tumbaka. Moto je me tumbe de boko. Oyoka nenge chouak. Je vais tumba yo na kati. Ncho tumubimba. Oyoka soma nyonso na po o s'abonner qui te la carte les amis TV. Nulle part ailleurs ici, les amis TV. I love you. Les amis TV, I love you. Papi Mokoto, good morning my friend. I choose is Shen Kitokolilo. I choose Shen Kutorio. I love you. I love you, papi. I love you, Mokoto. I love you, papi. Les amis TV. Bon s'abonner.